et puis aliloba makambo nzambawa non nzambe mawe nzambe mawa makasi penza nzambe na moko nzambawa nzambe mawe nzambe mawa makasi bato ya Londres donc nzambe na nyonso tote parce que eza bato ya Londres nzambe na monoko nzoka moto ya misala donc bato ya misala mabe nayebi te soki na ye parce que eza bato ya Londres nzoka moya moto ya inisia moninga mawa trop donc misala mabe nayebi te soki na ye mobali moko bimina bango ya sia moninga mawa trop bimina bango ya pamba après akomi kobimabati liboso abimina bango ya pamba parce que bimina bango ya pamba après akomi kosemaka na basienke na bakokili bino bato kozala na Congo il faut bakenda bango ya pamba parce que il faut kokende comme ça jeune garçon ça na nga kriba le vivant na bamai na bango donc video na yasa bino bato kozala na Congo il faut kokenda parce que na na ngo il faut kokenda za jeune garçon ça na nga kriba le masisi attends bakaka nzamba asadile shokenga na nzambe mawe parce que na tina na ngo nzambe yaza makasi na kindoki na ye donc nzambe na moko ba makambo nzambe na ba groupe bile nzambe mawe bamuta misala nzambe mawa makasi bato ya Londres donc nzambe na nyonso tote parce que eza bato ya Londres nzambe na monoko nzoka muta misala donc bato ya misala mabe nayebi te soki na ye parce que eza bato ya Londres moko na bamuta inisia moninga mawa trop donc misala mabe nayebi te soki na ye mobali moko na bato ya inisia moninga mawa trop abimina bango d'abord ya pamba liboso abimina bango ya pamba abimina bango ya pamba abimina bango d'abord ya pamba liboso abimina bango ya pamba parce que abimina bango ya pamba après kosemaka na basienke na bakokili bino bato kozala na Congo il faut bakenda bango ya pamba parce que il faut kokende comme ça jeune garçon ça na yebaki défense ya bamai na bakitoko omoni mwana mwasi moko bino bato kozala na soki yango il faut kokeba te donc il faut kokende parce que c'est garçon ça na masolo nazoyebi so histoire osala na kitoko omoni mwana mwasi moko awuti poto soki abazokolinga te kolinga te parce que c'est très dangereux masolo nazoyebi so histoire makambo ya nzambe ekokokosenga basoda bayeba bakotika makambo ya nzambe bakotika plainte mpona proposa blanc oyo basoda bayeba bamakeli bakotika babe balobi nga nde bimasa na bebref bakotika plainte mpona olobi keleka ozepa na ngai oza nango yo na bamakeli nakende balobi nga nde bimasa na bebref yo olobi keleka na ngai yo olobi to ngai gérante na yo nazaki korepresente na biro mpo nalakisa bapreuve oyo yo olobi ke ngai gérante na yo naza nango oyebi te so naloba nini mama oyebi naza boye basoda bayeba bakotika plainte mpona proposa blanc oyo oza nango yo na bamakeli bakotika babe balobi nga nde bimasa na bebref bakotika plainte mpona olobi keleka ozepa na ngai oza nango yo na bamakeli nakende balobi nga nde bimasa na bebref biro yo olobi nalakisa bebref ozepa na ngai yo olobi to ngai gérante bayo nazaki korepresente na biro mpo nalakisa bebref oyo yo olobi ke ngai gérante bayo naza nango nayebi te so naloba nini mama bijo na makambo toyokani bango bazalaki wana liboso eske bobande kopepa mai nayeba te bazali yango so bazwi yango wana epa na biso bapese epa na biso boye toyokani bango bazalaki wana liboso eske bobande kopepa mai nayeba te babili yango so bazwi yango wana alo mama bijo mai moko boye etondaka liboso wana mai moko ezalaki na place wana asala kare libulu eza liboso wana abokoma na porte ya lopango mai etondaka oyo yakosasala liboso wana mai ezalaki na place wana asala kare libulu eza liboso wana abokoma na porte ya lopango mai mo etondaka oyo yakosasalaka mosala mai wana nayeba te babili yango so bazwi yango wana alo mama bijo mai moko boye etondaka liboso wana mai moko ezalaki na place wana asala kare libulu eza liboso wana abokoma na porte ya lopango
mai nanga oyo tondaka liboso wana mai ezali na place wana asala carré merlin liboso wana yango ya kozasala mosala mai oyo bamonaki ntango merlin mpe apepaki mai wana etondaka nde merlin apepaki yango mpo ya kozasala mosala c'est sûr bamonaki ntango merlin mpe apepaki mai yango bon juste mpe bango bayaki basololi na ngai baye koyebisa ngai makambo bon juste mpe bango bayaki basololi na ngai oyo osalelaki baye koyebisa ngai makambo ndenge eleki bayokisi ngai naza nango baza bapreuve oyo yo osalelaki nyonso bayokisi ngango nyonso baza na besoin de preuve oyo olobi na bango nga naza na ngai na bima soki na papa keli wana wiwi nayoki nyonso bayokisi ngango nyonso na bima soki na papa bayaki na porte na ngai na bima soki na papa keli wana na bima soki na papa bayaki na porte na appartement bisinga na bafoto jamais bayokisi nga bavosi balakisi nga na bafoto jamais papa mokuta alobi na nga ebe akei azoya aza na charge te na telefone soki aye azotindela nga bavosi nyonso tu wana oyo olobi nayoka ebe akei azoya aza na charge te na telefone soki aye azotindela nga bavosi nyonso tu wana oyo olobi nayoka ok ça va azozela papa mo abe azoya opesa ok ça va babi bazozonga papa mo abe azozonga ayokisanga bavosi ok ça va babi bazozonga papa mo abe azozonga ayokisanga bavosi oyoki siko parce que soki niclete soki bakofunda mofundanga basendani tukutuna babanda deja ofundani nanikeli parce que yokonatinga asalinga invitation parce que soki niclete soki bakofunda mofundanga basendani tukutuna babanda deja ofundani nanikeli parce que yokonatinga asalinga invitation epona oyebisa yo nga na mwasi ndekovanda na place nanga aza makatiaka ngo na bainternet naza koexerce yo te elki aseexerce epona oyebisa yo nga na mwasi ya général aza mplante obiniki wana donc naza koexerce yo te nalobi nanga mpe nasali mpe trafic influence bon mais madame yo olobi ke en écoutant tes voice olobi ke oza na preuve soki tokiti sur le lien bon mais madame yo olobi ke en écoutant tes voice olobi ke oza na preuve d'abord s'il te plaît soki tokiti sur le lien problème te eza pas sala tonani eza pas gérante parce que elle a dit que c'était la gérante parce que je lui s'était présentée comme une gérante ici problème te eza pas sala tonani eza pas parce que elle a dit que c'était la gérante générale parce que le jour où Toya s'était présentée comme une gérante biso eloko toye madame oloyeba yo pas na ye que tu sois la femme du général ou qui moi ça me porte paix biso eloko toye yo olobi ka yo ozana bapreuve biso toye nde kozwa bapreuve wana eloko biso toye kozwa bapreuve yo olobi te ye mutu azana bapreuve biso toye nde kozwa bapreuve wana eloko biso toye nde kozwa bapreuve sirène tout ça là ochanger lisusu yo ozoloba elei sirène tout ça là ochanger lisusu c'est ça la loi c'est pas ça la loi parce que tu as dit que nina ila mtu aza na bapreuve c'est ça la loi c'est pas ça la loi parce que tu as dit que yo aza na bapreuve c'est ça non rouge préservatif tout ça là et ok yebisa mobali na ye général oza na yebisa mobali na ye na dépassé parce que ok yebisa mobali na ye général ok yebisa mobali na yo ezaki na dépassé
Tu penses que si tu es la femme du général, tu vas du général, mais tu ne peux tenir pas propos et à bon honnête. Non. La gangue, yo ton lobby là yo. Yo pas dans Ibissa, yo on va la femme du général, mais tu parles avec moi si tu ne connais pas. La gangue, yo ton lobby là yo. Problème, t'es pas ngata si quand tu vois qu'il n'y a pas de gérance là yo. Quand on a un problème, au titre de numéro sur qui a nani, qu'elle appelle la personne. Appelle la problème, numéro pas la si quand il n'y a pas de gérance là yo. Quand on a un problème, au titre de numéro sur qui a nani, qu'elle appelle la personne. Appelle la gérance, c'est qui la gérance numéro pas la si quand tu penses qu'elle est innocente? Donc, elle est qui la gérante? Tu penses comment qu'elle est changer la loi? Il y a des gérantes là qui travaillent dans le il y a des gérantes là n'importe quoi, tu es folle, madame. Tu es vraiment folle. Le col on dit qu'il m'a calmé. parce que ceux qui bakufunda parce que uti bakamamadiyo parce que komona kinga asalinga parce que ceux qui bakufunda parce que na matutu na makadija bangola na internet keli parce que kinga asalinga c'est place wana bisa yonga na basi ya komanda na place na ngaza makadija bangola na internet naza ko c'est elle qui a commencé ya pona bisa yonga na mwasi ya kaka aza plateau kubiki wana donc naza ko bon, mais madame, en écoutant tes voices, on dit que vous avez preuve. Ceux qui te quittent sur le lien, bon, mais madame, en écoutant tes voices, on dit que vous avez preuve. D'abord, s'il te plaît. Ceux qui te quittent sur le lien, problème, t'es à la tonalité, parce qu'elle a dit que c'était la gérante. Parce que je suis elle s'était présentée comme une gérante ici. Problème, t'es à la tonalité, parce qu'elle a dit que c'était la gérante générale, parce que le jour où elle s'était présentée comme une gérante. Alors, elle est gérante, et tu sois la femme du général ou qui, moi ça me porte paix. C'est ça la loi, c'est pas ça la loi, parce que tu as dit que tu penses que si tu es la femme du général, mais tu parles avec moi si tu ne tenir pas propos et à bon honnête. Non. La gangue yo ton lobby là yo. Yo pas dans Ibissa, yo on va la femme du général, mais tu parles avec moi si tu ne connais pas.
parce que yo tonalandanga problème te mponga ata siko tokokende mpe na gérance na yo kolanda eza problème te otindeli ye numéro soki ya nani qu'elle appelle la personne abenga kolandanga eza problème te numéro balanda sikokende mpe na gérance na yo kolanda eza problème te otindeli ye numéro soki ya nani qu'elle appelle la personne abenga otindeli ye numéro balanda sikoyo. Tu penses qu'elle est innocente? Donc elle est innocente. C'est qui la gérante? Tu penses vraiment qu'elle est innocente? eza ye te me mungango na omuntu olobike gérance na osika etamesage ke lokwa deja obimisi nkombo ya gérance yo oyo olobaka ele innocente biso olobike ye nde gérance na batravailleur na yo yeka etamesage ke lokwa deja obimisi nkombo ya gérance yo oyo na travailleur na biso olobike ye nde gérance na batravailleur na yo ye nde takende okanga ke azopase rapport na biso soki na travailleur na yo siko amosali na oyo ya général kolanda eza problème te n'importe quoi je fais madame nde na obimisa makora landa nde benga mokali na oyo ya général alanda siko yo nde n'importe quoi tu es folle madame tu es vraiment folle lokola oluki makambo oyo ekonga bayaki basonoli na ngai baye koyebisa ngai makambo ndenge eleki bayokisi ngai te bayaki basonoli na ngai baye koyebisa ngai makambo ndenge eleki bayokisi ngai te nakofutango bakende nazote espace papa boyebika basalaka misapel te nakofutango bakende basalaka misapel te oza gérante oza gérante awa problème ezali toyaka monike place eza ndakitani te po adeklare mbongo toyaka monike place eza peta ndakitani te adeklare mbongo na ye mbongo eza mbongo na ye adeklare mbongo na ye mbongo eza mbongo na ye eza boye ngai bameme bakili bazawa nyonso tuyo olobi na bango propos na nga parceke nde eza boye ngai nayebi te nazali na bakeli bazawa makambo na yoki nyonso tuyo olobi na bango nga naza na nga oyo nga napesa asali problème na nayebi te nazali na bacambeli makambo na yoki preuve nini nga naza nango oyo nga napesa asali arépondre ocambeli ye pe lokoa nini Toi, tu confirmes que Papa Dieu s'est dit que le malade, tu es en train de confirmer. Papa va dire, toi, tu confirmes que Papa Dieu s'est dit que le malade, tu es en train de confirmer. Papa va dire, bonsoir bandeko nyonso oyo bakozwa vraimen bakoya kolandanga bandeko nalingi na porte témoignage moko eza très important bonsoir bandeko nyonso bafandi na diaspora oyo bakozwa vraimen bakoya
ezali na mwana mwasi moko oyo azali escroquer bato témoignage eza très important azali na hotel na bayi nyonso bafandi na espace bidor ezali na mwana mwasi kosala oyo azali koescroquer bato awa video oyo azali na hotel na kindema espace bidor audio oyo nazokosala nali kosala yango na mawa video oyo na mwana mwasi na mpasi na motema oyo ndenge azali koescroquer bato audio oyo bandeko na ngai nali kosala yango napesaki mbongo na ngai awa namona mwana mwasi kofanda oyo ndenge azali koescroquer bato séjour nazalaki na yango bandeko na ngai komi na espace napesaki mbongo na ngai awa nakomona yango mpona na kofanda bino moko bomona na séjour nazalaki na se oyo azali kosala na espace awa soi-disant bokomona eza vip baimage bokomona nakoka kolala te se oyo azali kosala na diaspora awa soi-disant lite moko eza vile wana bandeko bampuku bakoka kolala te na bimosa ya ntongo ebongo restaurant oyo basoki restaurant hotel wana bandeko malewa motsekwa bampuku bandeko mwana mwasi oyo aza escro moko kosala restaurant oyo basoki azokisa mbongo nanga malewa mutu akenga ndenge moko kosakana te mpe akoloka mwana mwasi oyo aza escro moko kosakana te na pie bana escro azokisa mbongo nanga organize eza na mwana mwasi moko kosakana te mpe espace bidor nalingi binoki moko bokeba escroquerie bien organisé bisa lokuta eza na mwana réseaux sociaux eza via yo bandeko ezali bino video bino moko bosali te bokomona escroquerie ya mwana bisa lokuta ezali koleka na réseaux sociaux mbongo eza via ezali na totalité na poto nazwi bino video bino moko botala okomona escroquerie ya mwana mwasi akomplike yo ye mbongo eza esika kofanda ezali na totalité na poto tala image ya okomi sur le terrain oregrete ndenge ngai akomplike yo eza esika kofanda te bandeko kotala image ya parce que soki bakofunda parce que outi bato bauti parce que eloko na elinga asaleli nga invitation parce que soki bakofunda parce que nakatiaka na internet parce que elinga asaleli nga invitation mpona oyebisa yo nga na mwasi ekovanda na place nanga aza makatiaka ngo na bainternet naza koexpose yo te c'est elle qui a commencé mpona oyebisa yo nga na mwasi ya général aza plainte na biliki wana donc naza koexpose yo te nalobi nanga mpe nasali mpe trafic ya influence bon mais madame yo olobi ke en écoutant tes voice olobi ke oza na preuve soki tokiti sur le lien bon mais madame yo olobi ke en écoutant tes voice olobi ke oza na preuve soki tokiti sur le lien problème te eza pasala tonali eza gérante parce que elle a dit que c'était la gérante parce que je s'était présentée comme une gérante ici problème te alobi pasala tonali parce que elle a dit que c'était la gérante générale parce que jour biso toyaka elle s'était présentée comme une gérante biso eloko toyeba olobi gérante oyeba yo kopepa na ye que tu sois la femme du général ou qui moi ça me porte paix en tout cas biso eloko toyeba olobi te yo olobi ka yo même aza na bapreuve biso toyende kozwa bapreuve wana eloko biso toyeba bapreuve kasala nalobi te yo olobi te ye mutu aza na bapreuve biso toyende kozwa bapreuve wana eloko biso toyende kozwa bapreuve sirene tosala ochange lisusu yo ozoloba elei sirene tosala ochange lisusu c'est ça la loi c'est pas ça la loi parce que tu as dit que mutu aza na bapreuve eloko biso toyeba bapreuve wana bougie rouge c'est pas ça la loi parce que tu as dit que yo aza na bapreuve eloko biso toyeba bapreuve wana c'est ça non bougie rouge bapréservatif tout ça là eloko biso ok yebiso yo aza na général oza nango yebisa mobali na yo na dépassé bango parce que toi yebisa mobali na yo en général oyoki yebisa mobali amoureux na yo ezalaki na dépassé bango parce que toi si tu as eu à dépasser les places mosusu alors vu que c'est pas toi si tu as eu à dépasser les mots parce que soki amoureux na yo ezalaki approprié parce que tu es la femme du général alors vu que c'est pas procédure mettre la makolo na yo c'est ça eza obligation général aza président de la République tu es la femme du général parce que si tu es la femme du général passer la makolo na yo c'est ça bakotouche yo te général aza président de la République non tu penses que si tu es la femme du général nde bakotouche yo la femme du général mais tu peux tenir ba propos ya bongo non nagangeli yo to na lobi na yo yo kana yebisa yo eza la femme du général mais tu parles avec moi si tu ne connais pas nagangeli yo to na lobi
gérance na yo kolanda ça problème te otindeli numéro soki ya nani qu'elle appelle la personne abenga kolanda ça problème te numéro balanda sikele pe na gérance na yo kolanda ça problème te otindeli numéro soki ya nani qu'elle appelle la personne abenga gérance qui la gérance numéro balanda sikele tu penses qu'elle est innocente donc elle est qui la gérance qui est gérance comment qu'elle est innocente par le toile eza ye te mais mungango na mtu lobi ke gérance na aussi kaeka message ke lokwa déjà bimisi kombo ya gérance yo on ba kele innocence biso olobi ke ye de gérance na ba travailleur na yo ye kaeka message ke lokwa déjà bimisi kombo ya rapport na na travailleur biso olobi ke ye de gérance na ba travailleur na yo ye de kele ke avant passer rapport na soki na travailleur na yo siko amosali na yo ya général kola déjà problème te landa quoi madame na obi sama ko landa de siko benga mobali na yo ya général alanda siko yo nde n'importe quoi madame kamate lokolo luki makalo amkamate Géranti amkamate Géranti amkamate Babon dimanche amkamate Babon début de la semaine Géranti amkamate bonne chose bonne information Babon dimanche flat espace vide bon début de la semaine dossier commis na la police la bonne chose de m'abonner dossier commis na la police dossier flat espace vide à moi si dossier commis général na la police maman na biso commis na la police que je salue maman mobile maye billet à moi si baza général il y a général maman na biso keko nango maman que je salue na mobile maye vie première baza bazaki na condition agréable té iko na course na bango tant babanda ki kosala yango première hôtel ezaki na condition agréable té baba bongo no ba course na bango na babanda ki kosala identification ya général soki plaque donc mokolo flash kosala na général identification ya général maman so mokolo flash azaka moi sa pasteur donc mokolo flash azaka moi si ya général mais ngai na yoka maman so mokolo flash azaka du côté police ou du côté pasteur on est où là comment ça on est où on est où là sikoyo maman na biso keli na mobali na ye police ba on peut baza pasteur on est où là on est où maman keli ta mazaki na kisanso sikoyo maman na biso keli na mobali na yango ba on peut baza bandeko ya général identification ya général maman keli ta mazaki na kisanso luna na ba abande ba desala yango na déranger ba parce que yaki asala alation ya général paisible luna na ba position sur ba déranger ba soki maman ko ba déranger ba parce que yaki asala alexa séjour na ye to landa ba audio to landa ba audio ndenge elobami siko soki maman ko flash tabi yo yesinga onga songa na na mo sa général to landa ba audio to landa ba maman keli petambami azaki na basejour na ye kisasa abande kotamba songa na na mo sa général boza bino bandeko boyi maman keli petangu boza famille par azaki na basejour na ye kisasa abande kotamba général ça veut dire boza bino bandeko boyi donc boza famille na se boza famille par alliance bodoni élargi maman mokolo flat yo ana poto donc boa famille yo za na poto ekanangi ni clé gérante na yo mtoke maman mokolo flat yo ana poto boma moto yo za na poto ekanangi ni clé gérante na yo mtoke yo za mo na poto mama peka boma mola sape yo pe comme modèle yo za na poto so ke yindi yo clé yo za mo mama peka bota vola sape yo pe maman mais yo na poto soki yindi bref ana ba muni balemisa to ba témoin bazali bota kosala ba mission pour ba témoigner que fait azala ba bref ana ba travailler balemisa to ba témoin bazali pour kosala ba mission pour ba témoigner que ba mai na ba mwana ba travailler na Londres na Pamba après nous soyez ko bimal ba ba préservatif tout mo ba mai na ba mwana ba ke na Londres na ba kisa na Londres bandeko tout moment noko avec ce que la bouche qui parle trop ba ke ko na géranti ay mambwana so ki ozolo ba mingi bandeko noko nyolo ba même libelo la bouche qui parle trop pêche parce que quand na ba audio na yo ozolo ba mingi bandeko na faut ko examiner dossier nyolo ba noko ba audio na yo kaka film kanga yo parce que quand na ba audio na yo yango e ozamu to sambela
dossier na ebi ozaka ngana yoka ba audio na yoka ko confirmer te ke oui ozaka mwasa pasteur na yoka ka lesandela ngana ebi ozaka ngana yoka na ko ozobeta te ke ozaka mwasa pasteur na yoka ka lesala Zaire ozaka mwasa pasteur est-ce moi c'est mukonja général fatambola na balolenge ni ke moi c'est mukonja général il faut asali ba réputation batu na média. Est-ce que moi c'est mon général fatambola na balolenge ni ke hostile moi c'est mon général il faut asali ba réputation batu na média. Moi c'est mon général moi c'est mon général il faut asali personne à l'égard des faibles. Moi, ce qui a personne et au-dessus de la loi. Personne et au-dessus de la loi. Les tosa égales. Biso awa personne et au-dessus de la loi. Ozala moi aux coloflati tosa ndenge moko yezali tosa égale. Général. Mais na Congo biso to monde coloflati état des droits pays azane likolo ya loi o yemoso onga ko pesa conseil. Mais na Congo pe mama de kato dodo to yokaka kitisa état des droits pays lo mchezo bo mayo ndoza lo lento onga ko yo pozo ya pe yo pe OK dossier na yo ya makasi parce que maloba na yo etisa rema kasi lo mchezo bo mayo ya lo lento nguti yo pozo ya pe yo réputation ya mose na yo ya makasi ngote maloba na yo eza makasi na ba audio na yo réputation ya mutu ba so po bus na mnoko na yo okeli ko réputation ya mutu obeta so makangote ba preuve za makasi na ba audio ba le misato ba propos et puis maman keli mutu suka wa bimaki na yo obeta tolo ke oizi wana za mwana moko auta na mboka na ba le misato ane et puis maman keli mutu suka wa bimaki na ye Moïse wana za mwana moko auta na mboka na Kenya. Est-ce que ba audio bande ko loba pona sentiment ko loba obande pe ako réfléchir bande peut-être yo kanisa ni mozoloba esuka est-ce que ba audio bande ko loba po ya na sentiment ko loba to obande pe ako réfléchir likamba peut-être yo kanisa ni mozoloba esuka kaka audio foko saka attention ya na sio ko kasa to so che audio na mama to che likamba audio ngana do etika kana audio utana kati ya audio foko saka attention ya bazala kokasaka moko na mona ki groupe toche o na mona ngo deja batikala kana groupe na mona na kati ya groupe na kati ya bazalaka yo na ka audio na mona ngo deja na mutu na kati na mona kata deja na kati ya zalaka wana ko yoka audio yo na ka audio bele ndenge nini ale ezana na ko yoka audio yo kata ngo na ya zalaka wana ko yoka audio nini ezoloba ma audio bele ndenge nini ale abanda ko yoka audio nyonso oya kokutana nango ya mama na biso alobi faut soki ye parce que mama keli faut saki attention bandeko pourquoi mama na biso alobi tant maman keli azore parce que maman azomona réaction ya maman mkolo flatité pourquoi maman keli après maman mkolo flat saki nini tant maman keli azore contact azomona réaction ya maman mkolo flatité mais WhatsApp après maman mkolo flat saki nini maman bloqué maman keli sikoyo maman keli azaki surtout on bazala sika moko te oyo mais WhatsApp na Facebook ala aleke na message ndenge mobali na ye sikoyo maman keli azaki susu na maman keli sika moko te oyo alekisa message isoko ala alekisa message botala ndeko na ye azoloba ba escroquer maman keli ajaki bon alekisa message na ezaki nde bongo Kemo tala ndekolo flati tanga moni mama keli a lancé message wana yesko a yesko ko déstabiliser personnalité ya mama keli comme quoi maman so mokolo flati tanga moni mama keli a lancé message wana yesko a yesko ko déstabiliser hotel na ye mama keli na ba travailleur na ye kutu ya suka wa bimaki na ye comme Moïse azana jisita auta na ye hotel na ye abimbi na ba travailleur na ye kutu ya suka wa bimaki na ye Moïse azana 18 auta na mboka geni mama ba propos na yo eza trop mama keli atiki so malade to na boke ba na ye to mona pe ba rando ngonde ba basala ba mama ba propos na yo eza trop makasi ba propos na yo eza trop makasi moi je sais pas osaki mona pe ba rando ngonde ba basala ba rando ko signifier na mama keli azana propos na yo eza trop makasi moi je sais pas osaki ngo poto yo ka bon batuba mais étant que ba na nzambe ko se méfier na mabe azana kindo ko reconnaître mabe na yo sala mabe si limité précède la gloire comme ça c'est normal au que ba na nzambe na kanda tangu mabe aime su kanda ela ki parce que na yo su kanda na kanda précède la gloire agissement na ye ezala ka au que ko sala na kanda aime su kanda ela ki kanda su kanda na kanda au vandi
investissement na ye ezalaka ndenge réfléchir ke aya bazwa mabe na kanda te so ezalaki kanda yo wana tikatana ovandikasibatezalaki na kanda yango na lobe réfléchir ke aya na lobe mais tomoni mama so mokolo flati tikatana kile wana na baémission azokontinue koasi na kanda yango na lobe maloba na ye o alobi mais tomoni mama so mokolo flati alingi mama balisi kile na baémission azokontinue koasi mama koasi maloba na ye bandi eza ya solo ngai onango mama bakisi susu na kooloba ke aza mukala na ye andimaki aba mosala ba bandeko ba promotion ya hotel wana eza par amour na kooloba parce que mama na biso mama flat na yebi batu andimaki aba mosala ba basalela ye ba promotion ya hotel wana eza par amour parce que mama abenga ba sœur na ngai na kooloba le ba mama na copine basalela ye abenga ba mes collègues te fouin na taille kombo basalela ye ba sœur na ngai na kooloba ba mama na popino bozakota promotion basala ngo abenga ba mes collègues fo pesa mbongo promotion basalela ye sala promotion ofele moko alobaka mais mama ki promotion basala ngo ofele te muso abinga fo pesa mbongo promotion mama ki na mbongo sala promotion ofele te azalaki nango parce que mama de ko solo abande ko beta masolo bango libale babande ko solo na mama ki na zalai nango azalaki ko lekisa azalaki nango parce que babande ko solo ya flat de ko beta masolo bango libale babande ko solo na ba chaîne na boye na zalai nango azalaki na ba live même ya promotion ya flat sango et espace video boye eza na ba groupe azalaki na ba live même tout lango ba live po kaka mama ki la pesa ki mama boye eza na moins cher na ba photo na ba image o amonaki mama ki la pesa ki mama mkolo flat peut-être confiance na ba photo na ba image o amonaki yemoko mosali se ki loko hotel mo ya bien ya propre préféraki ake ko passer ba séjour na hotel mo pa ke na ki sasa ndenge lekaki lokola ye moko mosali promotion ya hotel esenge pe basolo ake ko passer ba séjour na hotel pe mbongo $25 par jour na $25 par jour wana esenge pe basolo $100 basenge pe mbongo à partir ya poto par jour mais $25 par jour wana liboso eza mobali ya $100 ye mutakitaki mulipa peso comme mama keli babandoke na mwana mais mutakitaki shasa mutaliboso eza mobali ya mama keli ye mutakitaki make amoni comme mama keli babandoke na mwana alelepe mama keli abibolo kwa mwana bande kobeta tolo mobali mama keli tamake amoni esika ezesika bien ye moko alelepe mama keli te abibolo kwa mama keli bande kobeta tolo esiko ezesika bien esiko ezesika esika ezesika bien ye moko aya ko déclarer que non mama keli eza bien tinga na zana mwana eto ba mona na ba audio malonga bango biso no surtout de akome ko déclarer que non ko eza bien tinga na zana mwana eto ba audio na ba audio na bango biso no surtout sala bien lobi toza déjà famille bagara alimani lobi kuna boko na gare ya Londres nga kimia ko yeba ka sala bien relation ata mabe lobi kuna boko na gare ya natala lobi kuna boko na gare ya Londres ko tongwa ko yeba ka ko sala relation ata mabe mais ata pena pona yo tinga neti natala bola ngai natala moninga beko ngomola mutwana egala kola mutuna mais ata pena pona yo tonga natala nzambe nzambe tala mutala po kola mutwana egala kola mutuna préfère na kaza makonanga ata mama biso nzambe tala mutala oye tala bomi kamona bomi bale na kolo ba ata mama kaza compréhension ata mama kolo batata orgueil na kolo oye bomi pula bale na kolo ba video pa option na kolo batata yepe orgueil na kolo batata mutu mota linga mais oye za makasi keli pa bien opportunité video pa le pourcentage makasi hotel na yepe mona o mama biso hotel abimisi eza mais oyo eza makasi eza biso nyonso sonde eza nyonso na pourcentage makasi parce que mona o mama biso hotel abimisi eza trop makasi mama hotel eza biso nyonso bato oyo tangi nyonso sala na yo tangi na ba Moïse na ba Niclette banga ba gérante bango ba na Kinshasa parce que mama hotel bango nde ba bokola na bato oyo tangi bato sala na yo tangi na ba Moïse na ba Niclette na ba gérante bango ba na Kinshasa soki yindi kuna bango
nde bato baoke kolala na parke na la polisi pongi ya kotelema mais yo na bani kolala na mbeto azali elela yo zwani problème na mbongisa esiko tia baaudio na groupe na bato peu importe oyilie nanu client na maîtrise na kati yo zwani azabu oyo tia baaudio na eke malamu te bande oyilie nanu client na yo na kati ya azabu omonte keke eke manise makasi eza penza te dossier oyo ekombela na maboko ya polisi totika justice esala mosala nango kokota ngo baanalise makasi eza penza te parce que comme déjà na maboko ya kimia na yesu masia eza na bino esala mosala oyo aza na faute justice esala mosala nango mais quant à moi na vie soki mutu areconnaître mabe na ye ayamboli masumu mutu oyo aza na faute fidèle akolengisa mais nzambe ezaki moninga libaku soki mutu areconnaître mabe na ye ayamboli masumu sala na nzambe naza juste fidèle excusez na ndeko na mwasi moninga libaku ata bozonga na esuka bozalaki te mais sokola munga sala ninga ozukisi sana sengaka bolimbisi excusez na ndeko na mwasi bandeko na ngai ata bozonga na esunde bozalaki te mais sokola motema ya ngana ngasi oyo na sukia winga na sukia parce que malamu te bandeko na ngai nga nzamba suka bandeko na nga totambola na matière na dossier oyo ba matière neti ya boya bio boye na sukia parce que na ba audio na kati nga bio ta YouTube mais là na totambola na matière dossier oyo surtout ba matière neti ya boya na information parce que dossier comme na ba audio na kati dossier comme na la police faut ni clair abimsa après na dossier oyo maman soki nazwi information parce que dossier comme na ye baza ba Moïse dossier comme na la police faut ni clair abimsa ba preuve bato ana baza na ba maladi wana babi mape ya solo baza na maladi na ye baza ba Moïse ni peninga zana o maman ki olo flata bi kela za maladi bato ana baza na ba maladi wana babi mape ya solo soki kela za maladi te et que bato ni peninga zana o ba ko maman ki olo flata bi kela za maladi faut que ni peninga mape ana maladi soki kela za maladi te et que bato mukolo flata pe atani ba ko maladie te zomona bandeko na suki awa emkamate azana mabe zomona bandeko asesize awa esana ngo elote ekolongola conseil te ekolongola azana mabe ekolongola yo chef asesina yo te esana ngo elote elongola ozaka yo ozaka ekolongola kamasa colonel te ekolongola yo chaîne YouTube na yo te ekolongola eloko te parce que ozaka yo ozaka bonyo na yo waka mais na vie faut koluka isaka parce que wa musambela na ba wala na yo na ke prière na zo sambela wa mutu sambela malgré ma beza bini to suite ya la police eye to wala ba kaka message parce que bango ba yaki na media photo ye ba suite bini so ki pe mama police a obligé lokola mukolo flat message parce que bango ba yaki na media il faut pas décaper na media a longola so ki pe mama keli to ya pe ka lokola mukolo flat ayaki na ba site makasi na media il faut pas décaper na media a longola na yo te to ya pe ka grâce ka ya YouTube ya dossier comme conseil mama keli sayo ngai personnellement na vana na yo te nzambe na yo te nzambe yo ka grâce ka ya YouTube kinia na yo batela conseil na yo batela moral ya papa kinia si tu nous ça nzambe force na mobale batela moral ya papa batela vraiment batela moral ya papa makambo yo tasa apesa force na mobile dossier comme na batela moral ya papa sa mosana ye courage ya toi maman na makambo yo tasa prière mosamone kwa dossier comme na mbila nde ondela kanza na ye courage ya zalayo zo comprendre ni zalayo mosamone yo confiance na yo na mobile na nzambe na yo ondela kanza apesa makasi na zalayo zo comprendre zalayo conscience na yo mobile no flata zo ba keton mobile ba ndeko kobima utikalo sama utikalo so pesa ba bougie rouge utikalo na ba kamsana ye ata conscience na yo zo ba keton mobile na ba ndeko kosama yo na sima utikalo so pesa ba bougie rouge ozola na ba kamsana ye tika général conscience na yo eyebi na nzambe na yo otika kosama général kasongo alors basala musala na ye voilà makambo ko ngambila tika général na ba ndeko na ngana dossier oyo yo pe na kasongo asala musala na ye voilà ke bana maloba na yo pe batela maloba na yo po yo nde oza yo pe ni classe po mukolo fati azaka na poto ke bana mutazo kita na batu na batela maloba na yo po yo nde oza contrôler pe maloba na yo po mukolo fati azaka na poto soki yo ke pe maloba ndenge na batu na gérant na kamati
gérant contrôler pe maloba na gérant ozoloba osoki yo ki pe maloba ndenge onde mkama preuve eza na sima no po mutu okamate yo gérant alors batela pe maîtrise na bisiko kolona na yo yebisa toki ba oyo awa patron na yo tozana ba preuve na se onde mutu okamate alors batela pe maîtrise na bisiko zali yebisa ko s'excuser patron na yo acha na se I'm sorry adodo kolo et ça na soki pe ningo et pas ko s'excuser poka go se pe na anglais sorry maman mkolo flat et ça na sauver po na yo et ta ke le boss mkolo flat poka go sauver ba po na bino nikle to sauver po na yo sauver pe po na ba maman mkolo flat to sauver po na yo et ta ke le boss mkolo flat et ta ke ina pe ma ke couple ke zo sauver po na bango et ta ke couple et ta ke corps médical et ta ke azambe et ta ke tant pour la tena ba preuve makasi be mu zo comprendre po ezo po comme sur la police mutant pour la elo ezo kwa to aba na nzambe azate ok tant mutant pour la tena ba preuve makasi be mutant pour la et puis comme sur la police na yo esili na lo kwa to aba na nzambe pe sala ka bien on lève la femme to limsa to sani ma pe limisa na ni kaka no o reconnaître ma be na yo je m'arrête là je suis pour rien pe sala ka bien on appelle na ngaka on tando kande za la matière za kanunga te kochi wala bandeko je m'arrête là to kande ko rien ngapena na ngaka on je suis pour rien kande za la matière ko kochi za te kochi moi analyse ka to konga ba makampeni likambo na moni clair to na ka analyse na ka sirene ka ko posa oyo na boko moi parce que tous les analyse quand même te ponga ba makampeni likambo na moni clair to na ka ba to na ka sirene mutali boyo na benga ka parce que tous les deux la même to pesa na ta bonjour alors kola na ta ba to papa na Yesu mutali bomba ngafa na ngabengi ya maske ba eba ke na zakana live samedi alors kola bo benga déjà mise kwa Yesu alléluia zakana live tomba ngafa na ngabengi bo benga déjà ke ayeba na zakana live samedi loka ba eba benga déjà mise alléluia zakana effectivement na zakana déjà prêtre au sala ya déjà ayeba déjà pour la live non non ka loka ba eba effectivement na zakana déjà prêtre au sala ya pour na sala live na maka apel na nini kuna bandeko moi na sala live na za moi ba respect mbama na beni mamukoso na babenga na opesa ni conseil parce que bango mi balé na za na même to benga na opesa na taba bonjour nga na vie na za na opesa ni na tala bolamu ataka bango na mabe quand même la benga na boya opesa na taba bonjour ngana za la reconnaissante ata mabe za la bolamu tasalinga mabe et puis conseil na pesa bato ba ya boya ko pour na sa barando et ganga bo contrôler maloba ata mabe za li ko za la bolamu bo contrôler justice bo contrôler ya kana media pour na sa barando na kolekana na maloba te bo contrôler maloba mususu de kadini te bakangela bo contrôler justice ba maloba ya basida o bakangela sa barando na kolekana na maloba te et alba maloba na yo eza te bakangela ba danger na ngeti ba maloba ya basida o bakangela bato yali kangela mabando mais au moins c'est comme na police biso bakora danger na public totika bakala sango bana ye yali kangene makambo na nga mais le kweso zaka te obotani biso ataka na ide tele la samsana ya de famille to luka kimia ya déjà famille to luka ndeko zaka te obotani tata mama ataka na ba ide tele na te surtout na ya de famille bozo bena na déjà famille na mia to exemple ni pesa bena na ba tira imana iza manam te biso su ole biso bana miketo bena na biso bana miketo ya ka pesa bino conseil exemple iza manam te biso su ole biso bana miketo za la bino maîtrise de soi biso bana miketo ya na ba pesa la ka bien mais koza la maman so mikolo flat même na ba live za la na ba maîtrise de soi ba makasi mutu na bolingo na ye asaleli yo mais kotala mama so na mikolo flat même na ba live za mais lelo kani ya maloba makasi sala ya mama kolo flat mutu na bolingo na ye asaleli yo wana yo salela ye na bolingo bafutela ngo ya sali yo fete mais lelo kele abe ya na mama sala ya mama kolo flat victime ya kaza kana yekutanga yo kya abi misi yesa ba mbacha na c'est pas la peine ngala mama so mbacha na sala ndeli ba mba ina batu wana media yekutanga yo kya abi ya yesa anga na flatite ya yesa aka c'est pas la peine voiture pour maman so mbacha na sala ndeli ba mba ina na restaurant ape na mama biswana ya yesa aka kande ya saka aka so le VIP voiture kezali so okya za aka na fati ala na restaurant ape na one record mama biswana kande ya saka na ko so le VIP
mutu kezali soki oliozo ka taxi wana za victime ya mokolo frat bayokani pe na mama biso wana comme blandi pe mbongo so pe ndanga na yebi moke kona bosani mama blandi wana za pe victime ya mokolo frat bayokani pe bien na mama blandi alongo so pe ndanga sa skandani za beba akume na skandani wana po bazwa avion e ya kisasa bande wana mama na zaki très fatigué mama blandi alongo po bazwa skandani za beba akume na skandani mama blandi banda ko be ya chauffeur mokolo frat mama na zaki très fatigué banda ko be ya mokolo frat bakiti nazobenga ye zela kozwa yo mama blandi banda ko benga chauffeur mama blandi na zela benga chi chauffeur téléphone ko le flatter zela mokolo frat zela mama zela mama blandi na zela benga mapoto chauffeur téléphone ko le flatter ayo mokolo frat normalement sécurité mama zela tango kitine repomba mo voiture za na mo kochoke mapoto kala ko no ko si chauffeur ayete abe normalement sécurité fa za la tango kitine repomba mo voiture za na mo kochoke bana ete kana mama teni ko no ko mama chauffeur ayete abe mokolo frat oya kasi na za ko taxi tout nzambe kana ngatika bana ete kana kali dépense wana mama afitende moi abengi moi mbazo bale ko le kesi na za ko sa taxi tout tango komo de kale mama sambo sali dépense mais afitende ambona a bloqué zomon ayemba mo ko bazaka groupe moko mama mokolo frat komo de kale mama blandi na kasa sambo bazala ya WhatsApp a bloqué ayemba mo ko bazaka dossier mo mama mokolo frat longoli ba mama blandi na ko yeka ko bazala ya WhatsApp nzambe mama mokolo frat yokana ba yebe dossier mo na zapeka mama blandi adodo ko yeba sambo yeka msala nzeba ba yandika nzambe mama mokolo frat yokana ba yeka yebe mama blandi na zapeka solo beta maka yeba sambo yeba mama blandi na mama mokolo frat pena yango te ngapena na yango kara je suis fier de toi isolo et beta je suis fier de toi na obeta na bana poto ebele donc maman mokolo frat ngapena na obeta même chose je suis fier de toi je suis fier de toi na obeta manga moko te na poto ebele ebota bachaka manga bateka na kwesa fra na nzeta manga na kote amona na kisasa ebota ta manga bateka na kwesa fra wana eloko na yo mokando za pembe na basalia kimsangu mais valoriser lo na yo pembe na wana ebeta wana oyo bongiso lo wana ngalinga mokando za pembe na masalimia zoka ndinanda pembe na wana mbunzi pembe na wana ebeta wana sala ngope na misala ngalinga basi mbunzi makasi yo na zoka pembe na wana mbunzi na kitoko wana ndio za la kwa mawana sala ngope na misala yo batu baose na flat yo to akei yo mama sentela za kaza flat kuteza ka moins cher ça bien aux clients propre qui tombe sana yo batu baose climatiser et tout ba client ba sentela za ka flat kuteza ka moins cher ça bien aux bien propre qui tombe to bazali bazini climatiser et tout ba client ba ça au banoza et ça wana ndio bongisa esala ba client bazali bazali puis mo pozo kitapi kishasa bongisa so e mukolo flat za ka animation etala ye wana ça pembe et puis c'est esthétique donc puis mo pozo kitapi kishasa puis on appelle e mukolo flat za ka animation etala ye wana moi ça pembe conseil moi ça kimsan ngina nzoto na ndako ni conseil bien rouge comme rouge makasi maman vert comme vert blanc comme blanc on a le bano de chaud ni pour ni contre rouge comme rouge vert comme vert merci beaucoup blanc comme blanc on a le bano de chaud beaucoup dans la vidéo na soso na sabona te senengi bino na biso merci beaucoup na nyoso makasi kana na yesu conseil na ngabela bomo na biso soki na vidéo na soso na sabona te wana kapo na kolwa na sa biso makasi kimia na yesu masia ebila bomo na biso soki nzamba zongi te tokoy susu wana kapo na kolwa mwa loko pesa kitoko makasi bisous bye bye à la prochaine.